Parce que le président Abisso a proposé de voyager to bita libanda. To bita misiki libanda. Aisanga ke fu abimananga. Kundima ndimi tu sala ngudo avanteka mikolo tikoleka. Na bina ko katri nazo ka ba fait camarade pour un $500 camarade. Oh ni nango fama oh ni onga ngai kayinga bote nini fama ma soeur wapi papa maso tsanga wapi onga pesa bino bika ndeko tala kimya nzame zakati na yo la ngai ya wapi zomona nga chez ozali bonsoir mutu kwa normal Kadi, olobi babulu ezate dans le centre professionnel chez Bisso. apesi bino occasion ya apprendre métier pour na kozala moto lobby spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazana eloko ya kosala te yaka koyekola kokanga soki Auto-école, prise de vue et esthétique. Dans le centre de formation professionnelle chez Bisso, où il y a pour le métier Nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyonso, il y a moins comme à mobile. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. okoko filme ba mariage yaka koyekola mukapa oyeba mukapa meka Chez Bisso, centre na Bisso moko. tika kulala yaka orphelin yaka ko chez Bisso pro yaka Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikine, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au +243 82 01 22 226. Pendant 7 ans, moi la vie. parce que jamais ce qui moi c'est tout mon bas azobota te nde yango kozala keboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yo tosengi kote nini Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limité. Shalom, bonjour, shalom, bonsoir. Et ça dépendra de l'heure dans laquelle vous allez suivre cette émission dans notre chaîne, la chaîne qui vous ressemble chez Bisso Télévision. Na émission Nabino Oyo. Bravo Jésus. Nous sommes ravis d'être là par la grâce de Dieu devant vous. Là, nous disons un grand merci. Na le seul et l'unique sponsor officiel, il y a chez Bisso Télévision. Na Bravo Jésus. Na Yesu Christo. Il y a Nazareth. Oazo Pesa Pema. Apesi Makoki. Puis à Salingolu tous à Libosso Nabino. Je ne serai pas ingrat de dire un grand merci à notre PDG. Lui, c'est un père pour nous. Lui, c'est Papa Chic Moukadi. Pour les autres, Papa Mike Moukadi. Ça dit son marque de confiance. Et on va se tenir encore devant vous pour nous présenter émission Oyo. Bravo Jésus. Émission Otolobaka. Et ça aura tout un culte. Où il ramène à peuple de Dieu na kati. Il y a connaissance, il y a makambozo le kanamokili. Parce que ici, toujours qu'il y a révélation.
dans cette émission, toujours la méditation, toujours la consolation, au moins la fortification, même une bénédiction dans la famille, même une réconciliation. C'est pour cela que je dis encore un grand merci. Naba héros dans l'ombre, au bazar derrière le caméra, la technique, au bazar ça et que l'émission et les kamalam. Là, je n'ai pas oublié, je vois Papa Israël Monzo, je vois Yaka Chama, j'espère, na mon bande c'est EDO naturel, bon tout. Nzambe mon abuno sans oublier toujours l'assistance à notre DGA, Papa Elis Nandoukou, Nabo Sanipete encore la grande famille Mobimba, il y a Chebiso Télévision même, il y a Bravo Jésus Ministry, Basala Nzambe Nyoso, Papa Pierre Kitete, Maman Lydie Moukadi, Prophète Eric Kassongo, Maman Wechiba, Thomas Fabien. Aujourd'hui, nous sommes ici avec Papa Gabi Senda, le pasteur. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa, bienvenue. Vraiment ravi d'être là. Boni Moussala Nzambe, boni pe santé. Yambo Yako Yanolayo, permettre de son joyeux anniversaire. Parce que les lots, ils allaient me colambo tamalayo et c'est vous allez vraiment. Merci. Ko zalana bon mo epe ko kisa mibo yo komi nango et pesa na mutinyo sauté. Vraiment. Oui, basango ya litonga, kolo yeso zomi monesa tout va bien. Je profite de l'occasion pour ça bande konanga ya Kolwezi. Ah oui. Que nous serons avec vous le 28 le 29 août de cette année même. Yebisa ndeko ya nzinga na yo. Yebisa voisin que le 28 yo pas sur azalaki nango to problème ekanga ki ezozo solution. Nzambe azomi monisa kati na manzo. Amen. Bato na Lubumbashi bozanga te, bato asakanya bozanga te, bato ya bamboka nyonso za pene tout au long ya Kolwezi Kamina Mata oza wapi yaka. Yes, le 28 le 29 nzamba mitalisa na makambo yo ezinga yo nzambe balukaka ye de place toi yaka on retourne sur Torozala wapi. Tu auras d'autres adresses bien précises après, mais la grande salle au Torozala les salle Malaika déjà tout nango s'est renseigné quand la date bien le 28 et le 29 Manika, c'est pas Malaika, c'est Manika. Manika, la salle Manika. Salle de conférence Manika, où c'est là qui ancien bureau et assemblée provinciale. Ah oui. C'est dans cette salle-là que nous serons. Très bien. Renseignez-vous déjà quand la date et Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu soit loué, je crois. Nous appelons notre sœur Awa. Tu es biteni Nememi Awa. Bonjour. Bonjour. Ma sœur Kombonani. Kombo ma sœur Sarah. A chanté, la sœur Sarah. Merci. Je vous présente, tous en un l'homme de Dieu, le pasteur Gabi. Puis moi aussi, pasteur bienvenu, les présentateurs et émission Oyo. Je crois biso a avoir au bandama Kambunioso, tout ça Nzambe au centre de tout. Sur ce, to sengi na monsieur Nzambe papa Gabi, apambola biso na dosa. Netolama Nzambe na banzambe mususu. Amen. Liboso na bakufi, liboso na banganga, liboso na bandoki. Yes. Ndima mokolo lelo kombo no ezala centre oyo tokosala awa. Loboko no tonguya na yo ezala kati na biso. Amen. Ya molili ebe mapolele na kombo na Yesu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Maman Sarah. Papa. Sois un peu forte. Dans un moment où tu es vraiment abattue. Ni ne memi au awa. Et force-toi pour que tout solo na yango. Merci vraiment papa nangai, merci. Et le quoi meminga awa isa vraiment ma passe pour nangai. N'habiter. No banda no ko expliquer comment. Na banda wapi papa. Niende ko lukalisungu na bino bosunga ngai. Amen. Bosunga Nathalie pesi mususu yo kendisa te. Le solution malonga no kozwa pa na bino papa nangai. Vas-y, force-toi. Tout son ami. C'est un problème encore et lekilanga vraiment. Ezo lekilanga makasi. Juste naza danseuse na binaka. Toza na club ne biso, musique ne biso to binaka. Eh. Naza na président na club ne biso. Président na biso qui ko déranger nga. Tant a déranger nga mais ay biso ki nga kewi aza na mwasi aza penanda kuno aza responsable. Neki onzima to comment ko vivre na biso bolingo mo mais ya bongo vraiment pour parce que desi aza responsable aza na mwasi ne pena bana. Neki to ko vivre na et que tomber jour maka
toke babenge biso quelque part toke ndoko beta ba musique na biso nde to beta neke okutana garçon moko ye pe a déranger kinga Nathalie na président na biso bolingo o to vivre na eza kaka ya bongo nde neki ko accepter garçon wana to ye ko lingana na garçon wana to lingai na ye to komi vivre na ye pe na président na biso wana pe to vivre mais bolingo trop na pesa ki pa garçon wana o ali ki président aza déjà na mwasi ye ko pesa ye bolingo to vivre na biso bolingo bele pena na pesa ki na garçon o alinga ki ngana to vivre o ele ki nga papa ne ko fanda to fandi na garçon to solula so to solula na garçon na so to solula na ye o talanga bomona pa suki o banga makasi vraiment na tuni papa o banga nini o me kosa ngai me loko naza mwasi na insiste kaka no tuni papa yebisanga ozobanga nini ti yebisanga onso na vandi na kosa to na hotel yo na omona yo elongi ya président na bino vraiment elekeli nga bingai a insiste linga kaka oui na omona elongi ya président na bino si to fandaka tuka bongo ya nga moko elekela ngai ezolekela nga komo nga naza ngai nga naza mwa mwasi o président nga za mwana mobali elongi ya président nga ekoma nelongi na nga ndenge nini yo za mobali o ngai vraiment tolingana makasi ba papa na ngai tolingana ki mo aza mobali oyo osunga nga minute oyo oui aza mobali oyo osunga nga minute oyo na boko la famille na nga ndenge zaboy ndenge olandeli bozana ye aza kana yo to pe ye pas marié non aza marié ti aza ndina ba projet ya balanga oui aza marié ti papa aza mobali et aza sérieux azo mona elongi ya président na bino oui o mona elongi ya président na biso papa ezo lekanga elongi ya président na biso koma pa na nga ndenge nini na moto boyende bolingana na président na bino bozana makambo tanto bosana ye ba pacte moko te boye bosinya ou comment na président ozo ba o aza marié wana o ya linga yo kaka bosa bolingo mo bongo nde bolingana ka bozana ba pacte moko te to signer loté to signer pacte moko te ngana ye juste ceux qui n'ont raisonné très bien président na biso azana signe moko ana mutu ana mbunzu na ana signe moko et le premier jour on a to kutana ki to fandi ya yebisa kinga ke ala kisinga signe o ye ayesa kinga na peso bizu na signe o eza signe mo alinga ngo makasi ayebisa kinga bongo signe naturel abotama nango azoka pota to nini to tatouage to signe nini eza signe ya caché a dessiner lisu awa eza caché tatouage a dessiner lisu nde esinga signe o na linga ngo makasi na linga pe mosi o tozana oui a dessiner lisu esinga eza signe o ye alinga makasi mosi o ya ozana ye pa linga signe na makasi yonga pe na ayebisinga ke fo opesa nga bizu na signe oyo ndenga pe na pesa ye bizu na signe ana oyo elekela nga fesi na nga na yebisinga ye soki azotala nga omona nga elongi ya président na biso na signe wana na mbunzu papa na ngai bomeka kosunga ngai aza mobali azolinga bala ngai dernièrement alobi auto oyebisanga ke nazala sérieuse na yebise vérité soki ngai na président na biso tosala relation amoureuse na ye pe ava bala ngai fona yebise vérité nga na président na biso relation à part ça kozala danseuse na relation nini o nga naza na ye yango na ye on n'est pas vivre na président na bino non yebise te pour garder ton amour oui na lingi c'est bon notre histoire au juste o ememio a ezali o consulter nzambe ezali oyina problème ni olingi biso awa to sungo na nini papa
nalanda bino bosala makambo ya minene eloko ememinga anana posa te mobali anaza mosika na ngai. Oui papa, aza sérieux. Aza mobali moko aza na ba projet ya bien po na ngai. Donc na sima na libota na ngai pe se retrouver. À part ça wana papa, nana ba nasu na problème isu na ngamba leki na nga. Kaka na club wana o ngai na binaka na groupe na biso. Petit frère na nga abeta drone kana groupe na biso. Donc pona ye na yoka be komoko ke parce na président na biso abimina leki ngai. Oui, abeta drumi no bayebis balobi bongo. Abimina leki nga abeta drumi. Aza mwana mobali. Oui, aza mwana mobali. Petit frère nga aza libanda tonga to kendo hôpital. On essaie moi to kendo hôpital bongo ezate to leka to kutana na bino ba papa na nga. Oui, mais quand on na vous en avez soufflement aux âmes tout déjà na émotion na comprendre te oyena petit frère à part marambolobi awa que au niveau père de relation na wana te parce que c'est une relation sérieuse mon bel on a sérieux fiancé na yo oui ozo banga ndenga zo mona ko na image ya président na bino olobi oyena petit frère na yo au niveau ke na hôpital président na bino wana mutu asenya bimi na yo abimi na petit frère oui c'est le ko la PD ou akomise lokola pede babimi na lokola mwasi na mobali donc petit frère na anda za bongo moezate papa mwana mobali abimi na mninga na mwana aza petit frère na nga abeta kaka drumi nga ye na za dasisi na binaka ye sa petit frère na nga abeta drumi toza ne groupe moko kaka président na oyo ka ba président abimi susu na ye aza kuna libanda papa na nga bobenga bolukila nga solution na suka wapi. Ne pleure pas. Pleure pas ma soeur. Je crois mon kilo yo makamozali. Non, maîtrise-toi. Avant même un truc comme benga n'inviter l'homme de Dieu. Na ozo kana matou ninga na zo ka o. Dans une même famille ma soeur, on a profité notre question moko. Na président la bobima penayet. Bozani na bolingo. Oui. Si. Oui. Alkara la même personne ngo président ngo. Akebi mesusu na petit fort na papa na ngai. Famille moko angesa biso nini. Non, souka wapi. Pasteur bienvenue na tika ka koloba te tango nyonso ki mokile comme na souka. Tango tolobaka ke Jésus revient bientôt et ça va aventure te za solo. Na le baka chaque fois na émission mboke kotela mela mboka mususu. Mbwa akobala na mutu. Mobali akolinga moninga ne mobali, mwasa akolinga moninga ne mwasi. Comme na suka et so ça la passe pema wa ya komona ke pai moto sala ka musala et comment la pratique et comment na biloko mosusu oyo asima komona ndeko mwasi ba mona ke pa mobali wana mususu na ilongi ya soit disant ce que président ce qui amboka nini wana ya clair na bango na koloba moto ngende kona koya ezana makambo nzambe ayebisa pa talisima pona tena na ye yambo akosambela tozala tango mwana wetu sololi tokoba qu'est-ce qu'on peut faire vraiment merci mon pasteur ma soeur par la grâce de Dieu on est dans les bonnes mains nzambe ya bravo Jésus a choisi raté nzambe akopé sa lumière éclaircissement clair dans makambo noso je crois balandi bozolo na biso si je peux faire un petit récapitulatif exact que la sœur est venue ici avec un problème sérieux. N'a pas ça que nous pasteur Gabriel Obiao. Nous t'avons musala soka binaka soki za grâce néa loketo abinaka soki danseuse et comme akamsusu kuna ba pratique mususu. Président na ye aza marié aza na mwasi na ndako mais alingi susu bolingo. Yepe le rôle mwasi a tombé peka amoureuse. Et longwe wana soki ekomi président ngo abimi susu na été so par quelle magie soka akosaki le kini yango nini abimi susu na le kinaye. Donc toza na mokili, c'est le monde. Donc désordre dans mokili dans le monde en envers. Je crois avant tout Luka moyenne makoti la biso petit frère et à la sœur Sarah Wazali awa tout la nano sport au mibale il y a liboso lipona la grande descente il y a Bravo Jésus Ministries na mboka ya Kolwezi pour le 28 le 29 août 2026 oyo landa sport tu on a ba détails sur adresse ça c'est une bonne chose et pour landa encore cette publicité à sport et à orphelinat Bravo Jésus
sunga borfelin liana bango na ba moment ba vacances yango yo rentrée scolaire pe koya zong c'était moi na mon classe na uniforme moko na sac moko to na kai moko les dieux de la Bible wazara les défenseurs et le père des orphelins arozanga te kokotel kambona yo. Merci, c'est parti avec nos spots. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo c'est la kata kamo te bi misai te bi misai sikoyo. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo c'est la kata kamo te bi misai sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Ala mo c'est la kata kamo te bi misai sikoyo. Vraiment, c'était là nos deux spots. Oyo ezali ba annonce l'émission du jour au jour. Boya to lukanzam mais soki makameko makasi ba lukanzambe kolwezi na bamboka nyo so pembe nyo so na même dans le Lubumbashi. To mona na Lubumbashi tanto yaki ba ndeko ba kolwezi ba yaki. Donc nzambe ba lukakaye la grande équipe Bravo Jésus Ministries va faire la descente au Nzamati de Bisso Tokenda Rasouli Nzamati de Bisso. Vous allez voir des hommes de Dieu qui sont là la grande équipe, il y a Bravo Jésus Ministries et puis au Tali Sport à Orphelin, Sunga Orphelin. Là je crois déjà ba solution de Colabiso même maintenant difficulté au tambolabo côté anaye pour que tu es beau juste au ezanini le monde en envers ou quoi.
Bonjour mon frère. Bonjour. Ah! Dans les colonisations, on nous a bien. Aux autres temps, tu as de mal alors. Aux autres, on va passer. Aux autres, passe, papa. Où est bien la soeur? Quand c'est un rien, moi aussi. C'est bon. Vraiment. Papa Israël, merci pour le service. Papa, ni ne déranger aux autres, ni les autres nous savons. Et puis, c'était quoi? Les autres, passe, papa, pour. Naza, doumé, la bête à Rambunda. Ah. Toi, groupe, mon. Pas moi, bête à doumé, ou bête à Pinambunda. Oui, bête à Rambunda. Oui. Mais on a ça battu, bête à Rambunda. Quand c'est un danser, Sabina, parmi les groupes de Zali. Vous travaillez placement quoi? Parce que le président Abisso a proposé que tu voyages, tu bête à Dibanda. Tu bête à musique Dibanda. Il sait que faut abimananga. Faut abimananga. A payer $500. Pour $500, surtout bimine a payer $500. Parce que na boya qui m'a tellement assisté qui ngapela fiesta qui na ndima ki kundima ndimi tu sala ngudo avant-hier ka mikolo tsoleka. Donc bo sala ngo récemment. Oui. Si yango do tambola ba pasi boy ka bo sala ngo kalate a. Oui. Na bena ko kati na zo ka ba fait passe. Camarade, pour un $500 camarade. Olanda kinini. Tu es un homme. Suko ni. Ndezaba suka wapi? Oni nango fama oni ni onga ni le monde en enfer. Mwana mobali pasa mobali. Olanda nini? Oni botenga nini? Fama botenga wapi papa? Pasa utanga wapi? Oui. Oye ba ka relation oyo ndeko na yo ya moi César na présent yo. Na habité. Ma soeur, tu peux lui informer. Sois forte. Nous avons cassé des gens. Et que ma sakana biso. Sakana biso. Bino balena na kena na groupe ngo liboso to kena nzela moko ye na drum so na mbonda yo kobina. Oui, ils ont musela bokena ko sala. Et à la fin comment makambo aboye. Papa, bokena comment? Asa petit frère na ngai. Ngamuna banda kiko. Kobine kuna namona asa eloko tisate ana musalate yo nazaki na make ata mbunda pamba beta na yata gagner un peu le pain. Bah parents bas en vie ou comment? Papa c'est une longue histoire. C'est vraiment longue histoire. C'est bon. C'est une longue histoire. Tout content la Natuni. Okoko yebisa petit frère na yo la relation que tu as avec ton. Oui, nana choté. Fona loba kaka. Pour moi mbala sakana biso. Pas jusque là c'est le niveau T. Oui, na vivre na ye. Ana posa na vivre na posa na biso na vivre na ye. Na bina Ramos na mobile. Na présent. On a proposé yo ce qui $500 andimi abimana yo. Na domaine moko kaka na spiritualité simple. C'est que le frère là soit na ma mission mon lui là ko mona que vous avez l'étoile et puis vous avez une énergie encore fraîche à cause de la vie. Tala garçon o linga yo balangai. Et comment ça te vendu to solo là? Garçon na amonanga elonga président na biso. Elonga président na biso. Yana ko assumer décision. Et notre soleil qui n'a ngai. Président la biso qui n'obima na yo vraiment. Agasa la biso nini o biso to sali ma be papa. Pasteur Kabi. Ensemble. Dans une même famille, il y en a les qui, je crois que vous êtes propres ma soeur, de père et de mère. Vous êtes papa maman moko. Papa maman moko. Yo kombonani. À part la soeur Sarah, kombonani. Kombonanga je suis papa. Je suis un nom biblique. Je suis qui était dans la Bible, serviteur de Moïse. Yo a commis au servir batou makambu ya bonzoto. Un homme, comme je suis un homme comme ça, on me propose autant pour faire ça. Pourquoi vous avez accompli makambu oh ma belle, ma signe attendez la fin, on a $500. Pourquoi vous limitez la vie? Pasteur Gabi, je ne sais pas ce qui. Papa bienvenue. Ce sont des faits spirituels et non physiques. Si. Nalongi nazongisa ndeko mwasi sima. Lelo bazomona
elongi ya président na yo epai na yo. Oui. Rappelle-toi un jour au pangosi motoki. Ayebiso ke pesanga ba pe moshora c'est papa na ngai. Ataka yango na poche na ye. Tu te rappelles de ça, non? Que mon fan a un jour au pangosi. Oui. Ce que yo pangosi. Abiso pesanga ina na pangosa yango sapato. Na sapato na ngai za la salité. Asala yango papa, même si ata tobimi na ye. Papa pe moshor otosalelaka. Azwa yango nyonso ezala pa na ye ebisa. Non seulement ça, mon Dieu. Mukolo liboso esaki bisu na mbunzu. La scène ya liso c'est le jour où il t'a eu oyo akota asenkana kati na yo. Akoma mobali no ya butu pe na moi. Libala ya normal yo kozo yango. Kozalela yo parce pourquoi puisque aza kati na yo asalela kayo. Il y a des fois comme la kaolali na butu omoni oloti ozana ye osali pe rapport na ndoto mais eza nango normalité olali yo moko. Olamuki pe se retrouver que non ozaki na mobali. Frère Penazo Bella, nazo ka pasi papa. Nazo pasi makasi. Frère Penazo Bella, hein? Frère bon ko salé délivrance ba koti si semence moko mabe kati na ye et pas ya ceux qui leader ceux qui ende ko musicien ko sala oyo basali asima ezaka normal te. Je profite de dire na bande ko mibali oyo basala ka basala vraiment. Et ça business te. La personne qui va te proposer après ça yo mbongo o abimana yo, il abuse de toi. Mutu oya benga kayo mwene ono nazo sombela mutuka na koma parapluie na yo na musala usalaka il te propose l'argent ayebiso ete poba bengono na musala te pana matso grat yo mwana mobali baluka na sima komba fewe. Laisse-moi te dire ce qu'il fait de toi. Il le prend l'étoile qui est sur toi. Si. Plus tard au kosala mobali malunga les sans étoile. Force oyo zala kanango bazui yango. Nzambe asala mobali azala mobali no azala mwasi. Et soki mutu asali yo eloko wana ndeko na bisa yo abomi vi na yo abebisi vi na yo. Bako peso mutuka omoniki ba pesinga mutuka pa moninga mobali. Bo excusez à terme s'il vous plaît, ça télévision mais bo excusez à terme. Abimi na yo to alali na yo moninga ne mobali. Kozwa ngona sens normalité. C'est spirituel. Si. Oyebi bato bazela ka caché ya 666 ke ya bakobeta bato na nsoto bilembo nango ya mwana. Mobali akobanda komena moninga ne mobali. Cet enfant a de l'avenir. Ah mon Dieu. Mais azui bondo ki azui loko amabe ate kati na ye. À cause de $500, la vie d'un homme est partie. Le toit de l'homme est parti. C'est que toi tu pouvais avoir dans la vie ékeï. À moins que l'homme si. Parce que tu as commis ce que tu as commis, c'est déjà une bêtise. Tu as blasphémé contre Dieu qui a créé l'homme. À cela que mobali abala moisi, non mobali azala moninga ne moisi. Oteki bon moina yo. Oteki vi na yo pour la 500 et puis enfin après c'est 500 si après c'est $100 et comme Suki makambo Suki to nini uwe moko moko ndeko abusé na bango akomisi bango lenga komi asenkarne na kasi ya oyo Jésus abebisi vi ya oyo étoile na ye kufi musique yango vous gagnez combien puis vous gagnez combien à chaque fin de la musique yango à proposer à Bissoura qui ce qui te commis fait dis-moi tout c'est là mon gobima soit là ngoboué moi $20 $50 de l'eau comme lungati allez tout autant oyoki $500 on appelle ça kakasima tu emportes nazo 500 bala moko voilà comment c'est que tu merci papa non seulement pour nasima mais il faut qu'on semble si sinon boye ils n'ont pas une langue. Papa n'a pardon. Nana posa na ye ya awa. Nana mwana na posa na ine monika na misu.
Bon, asali biso tosali nini? Oh, ma bébé biso tosali. Le président là. Oui, naza posa na ye en foot. Nyoso oya asali biso en foot ngo. Ngala na posa na ye. On va prendre le numéro Sera et puis comment te rejoigner et puis la famille d'abord moko fobo la. Nom de Dieu à lobby. Tout sur la prière parce que Motu oya koko sali kambabo la famille moko c'est que on dit souvent dans la spiritualité derrière chaque acte il y a un esprit. Donc acte oyo esprit moko parce que dans limité de quoi ça lango kaka pour gagner quoi. Technique ba olukela biso forme comment ba conception de quoi. Ce qui à côté à maman et ça pour la kimia na bino pour na mbozo solution et non pour les troubles et non pour faire quoi. Makambo za makambo molimo. Eza makambuti ya bakanda boye boso basana nzambe balukela solution. Je crois ce qui de Kongo azawana ouais. Boss na biso na. Bonjour mon frère. Bonjour chef. Mobomi. Mobomi, mon bébé. Non, ma soeur. Pardon, qui n'est pas. Fanda. Non, Fanda Aou. Fanda quitte maintenant. Ni ma belle. Ma belle, oh, biso to sali. Oh, to mona nyoso. Ni vraiment ma belle. Oh, to sali yo. Oh, t'es ma belle. Oh, la nini. Ah! Ma soeur, c'est ça que ça pour la kimia, pour la boîte. Oui, papa, non, le bal sauté. Non, le bal sauté, papa. Mon frère, papa. Nina muna pwese anamara ndesa kuta nda bimarati. Da kuta ndesa wabimate. Et tout le cas kimia pour que vous trouviez solution. Merci Nayoki, mais tout le monde sur mon frère, comment Frère Glody. Frère Glody. Ndeko Glody. Oje ba libota oh non si baza banane baza ba danser cinéma à part qui cause la danseuse na yo ndenge azali makambo yo sali na famille oyo moko za conscient nango ke na abusé bon abusé rien abusé le côté no ba vecté rien no ba vecté papa no ba vecté même le frère là au moment tellement il y a un peu de comment on a tellement de choses qui ne net longia moi na moke melongo qui ne confondre na monika normal asa président groupe ya biso na sa spécialiste kaka tumbe na betaka bater na betaka bunda oui après ça biso après ça ngaki to voyager to yo kango na mission moko oui et après suka nango ke awe bisanga funa bimanae poto kinae au kabela ngape $500 ninga ibisanga na boya chikutu na boya chipe dola ndeko bambo lo baki na si suka lo ka do ala singa mbungu na ina yo fiancé to bimanae maîtresse-toi. Mon frère. Mon frère. Na bengo trône pas mon frère. Chef. Tu as aucune intimidation ici. Tu as mis la kimia. Tu as aucune intimidation. Je le répète encore. Il n'y a aucun signe qu'on va intimider Batu Ao. Parce que, faire ça, pour faire quoi? Faire ça, pour faire quoi? Ils ont marre. Ils ont marre. Ils ont marre. Ozana loko moko toza polele ndengo ozana loko toko sola awa. Ah ben ça makambu naï, mais makambu naï tu veux faire ça là, c'est kabatu. Faut l'acte que tu as fait au frère aux autres témoigner. Azam, je ne crois pas que frère Azamina quoi après 18 matin a bu koloba. N'en a témoigner boy. Même dans la justice, ils ont déjà viol contre un homme. Mais namuna loko ils ont pas été, namuna azan normal ni ka namuna ray. Obima qui n'a été le col à moi sito au sala kango. Leki nanga sala boye. To leki nanga ko sala makaka. Sœur Sarah. Boss papa na mutamba te asa mabon na muteme mo. Babelo kwa sali. Comme c'est biso tine niveau avant. Ndina moi presque a otiko obimate. To sali oni. Otiko obimate. On est que maman be o latio. Ozo papa mutamba ozo doki. C'est maîtrise-toi. Vous savez, le diable a la non, maîtrisez-vous. Papa Bika n'a répondu à ça, non Bika. Ndeko, talam. Qui m'a entamé ta katina yo? C'est bienvenu. Coupe ça là. Oui, le
Fidèle Claudie. Comment on a? Oui, chef. Vous n'avez pas Zali? Oui, oui. Vous avez wapi? Nazaka pas bateau moi zali bosso na ngai. Bateau ngo bana. Na iba ngote ya bateau maso na. Mboka babengi nga awa. Ala ngai ya wapi? Vous mon anga? Si. Vous allez bosso na. Mutu ka normal. C'est bon, c'est bon. Aïe bon. Eloko nini osali kati na bango? Na jenga so. Eloko nini osali kati na bango mibale na tuli yo? Bande bango. Papa, oba misana ngai. Ana ndi vanda na osala poli. Oba misana ngo pa la poli zongo. C'est que ma fille, sœur Sarah Fana. Pourquoi que nayoka pasi nayoka pasi nanga pena tete aza nango nakama mpe makambala nanga mebisaka Je crois, pasteur Gado, on a tout soit là, bon, calmement. N'habitez pas pour aller ça, ou bientôt soit bon, même dans le bureau, parce qu'il y a une tension au yo. Ça a déjà très monté. Attends, vous allez monter, ils sont habités par de mauvais esprits. Si, qui les animent. Bandeko oyo, tondeko ya utiawa, salaki mabe mingi. Oh mon Dieu. Oh my God. Et c'est un grand yambonama sur kosola na bango, ko soumettre à service de prière, peut ko sambela na bango colonna jeudi, on a tenu la délivrance à bango. Amen. Ça délivrance to ko ke na ngomba ngomba. Non. Ça nous prend du temps ya ko c'est tout un processus. Je crois, ma soeur Sarah, Zana Kinyali, Tomba Zalibino, Boza la sauver. Bokina yi bosala musala c'est par ignorance de beaucoup ina mutambu oyo. Loka bokimi le pa na nzambe. Bible bina biso bono sobage pa na ye asunga bango. Hein? Amen papa. Boza na kinya. Nzamba osunga. Ba programme se repose c'est pour na service de délivrance. Mon frère, Nzamba. Je crois dans l'émission nous sommes presque à la fin. Je crois que tu reçois la prière. Tu peux appeler la grande équipe et Provo Jésus ministre va recevoir la prière. Nzambe je crois que tu à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo katana. So que ça manœuvre pano ya temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on a regretté. Ah ouais, tu te souviens na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misute. E monani bamboko na finda ya pampa bana
c'est fini tout ça. Morolia ngoli susute. Homme de vie misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na peine. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme ili pati misunga. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Lelo ko ni yo senga so awa tout ça la ni ko na tout c'est ko teni. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.